Ate qui peut bazo baby ça. Pour bakuboa qualité l'état bon c'est ba baby si l'état bon c'est ba baby. Biloko zo madame mais bilo intérêt to za soute to so ma biloko cher to za so intérêt to vivre neni. To kufa biso kana biloko to za intérêt te pas. Omoni kalanga l'air de nous botika kala no mona service de jeune pesa laka. Et c'est la soute. Qui prend la banque sauter. Il faut mettre ta brigade moko boye landela ka fe batali mettre les bien et ba les questions les habits doivent foutre amende on a besoin de banga ou même d'autres la place salité solo poubelle les habits bien suffit faire ça là les enfants ta ba continuer il faut suivre ça là en tout cas les habits sont moko les argentini ngubilate biso moko ba bongisi okomela mai aussi chasse obaki na nzela omeli secret ozu mulangi obaki na nzela à les places aux sopa mai ya salité aux autres la place za propre na za ko sopa mai ya salité est-ce que la bien okoleka maya solo maya zei biso moko ba pepe ezamu bakonza mboka ete biso moko ne toza kobebisa mboka mais nini reprochaka yo ntango nyonso ozotekela bato biloko otiki beteni na oyo ya nzoto libanda boye nasalai neti motoki mulunge yango natiai boye motoki nini nanga libanda insécurité mpona biso ko makasi kokanga kolanda tozala makambo ebele déchet salité na kati na barègle baperte blanche na kati ya bakaleson biloko bakotumba ngo kaka partir ya poto kuna baponi ya bien batieli biso omona bakaleson mosusu mpenza omona mpenza bizarre mpenza osala eza te osala ndenge toye lisusu tosola na bayimboka contenu ya bitumba ya Ukraine na Russie tosolola na bayimboka toyeba boni makambo yango mazali koleka po deja talo ya carburant et mati mwa moke tosolana bana mboka bapesa pe ba point de vue na bango par rapport ya ndenge litre ya essence et mati et tosenga kaka vraiment et na bakonzi basunga vraiment population et tosenga vraiment kolonzambe atia loboko vraiment na bitumba oyo ezoleka Ukraine na Russie ba produit pétrolier nyonso et comme na kimia pour que ba mboke belé oyo ebikaka na ba produit oyo e bika malamu déjà to solola na ba imboka après tout pays la fort beaucoup kati de après on mata ba kiti la biso to sepe la père tout à ça dit pas bangondi ba tekela so ba teki na pas malamu biso petu mema na trajet malamu so ba teki na ndinga mabe biso petu mema na ndinga mabe et comme au niveau des litres so bango niveau 2500 episode de la passe mais cela nous oblige à la 3 litres 4 émissions mon que de soir donc au niveau de ça va 7 litres et puis nous passe par rapport que oui ndenge mboka yekene là to bidi to koma wapi to sukila wapi to kufa na hotel ma obendenge nini en tout cas président qui seketa suma biso na makambo eleka na mboka biso ya besa to ko kate makambo biso to mona na katsa kongo mais réalité za moko bitumba ya Russie na Ukraine yango ndezo sala eke ba mboka ebele ebika vraiment na ba produit pétrolier malamu te tozaka biso mo tende tozobika na pasi eza pe na bamboka ebele oyo baza na pasi ya carburant mpe lokola biso réalité oyo vraiment efrappe bamboka ebele poropati gasoil emati essence emati toyebi te eske kobula eza kaka ndenge ezalaki par rapport ya ndenge mwa misolo moke emati na ba gasoil mpe essence na biso bon de ma part kobula toko nini naokona ne gouvernement congolais na sens que ministère du transport on déjà sundola ba chauffeur après bango musala biso osala konde musala fulu ya musala nini banda batima valeur à 500 pour aller dans la télévision na média ba bisa ba ticket to tie autant et na epte ceux qui va raisonner nini so ba osa ndenge nini trajet pas 500 kufa nango kala ba trajet belé zalaka 500 bino boko misango 1000 francs ezala ekutute pour ndenge gasoil matagi le problème c'est quoi c'est bon, le trajet, on est bobi officiellement par rapport à l'État congolais. Nous voulons qu'ils nous disent la vérité. À ça, la biso signalisation que non. Donc, on a carburant mati. Tout le monde a un peu de sur la mati et l'on peut mati. Carburant est mati. Puis, il y a des minutes au table. Au lieu de nous laisser, biso tout ça, on a des biso. On va faire 200 bagues, on va faire 300 bagues, on va faire 500 bagues. On va faire 1000 francs bagues ici. Moi, on a une confusion. On a dit qu'il y a un procès de mots bateau. Biso, on a battu, on a tiré un oh, voici les moments tickets, transport et matière. On a ils ont 2500 francs. 2500 francs ticket carburant parce que 2995 par retour à 50 francs à l'ensoute. Le ministère du transport. Madame mieux personne que ba quittance même l'homme soit à disposition facilité. Merci. OK.
mais réalité moko toyemo na pe na ba chauffeur na biso essence mati 200 300 francs kaka mais ba trajet ezalaki ba 500 ba trajet comme ba 1000 francs ba trajet ezalaki ba 1000 francs monsieur comme ba 1500 réalité pe musu to bika ngona terrain so to komi na pokwa trajet ezalaka 500 et komi 2000 francs 2500 réalité ezani bon eza ndenge nini omoni ndenge biso tosalaka boye totalaka pe trajet trajet tozotala bango nde bakonzi ya mboka mpo bayebake batila biso carburant na prix moko ya bien mpo biso mpe tomemaka bien omona lelo bamatisi bo biso tokozala kaka boye biso mpe fo tolandaka bango nde bazolanda biso mpe fo tolandaka yango biso te mais réalité eza moko guerre ya Russie na Ukraine yango nde esali ke bamboka ebele lelo tozaka biso moko te tozobika na pasi oyo ya baproduit pétrolier bamboka mpe ebele ezobika nango mais réalité oyo tozomona nde lolenge na biso ya komemela makambo est ce que eza vraiment longonia eza longonia te bango nde bazopesa biso pasi mpo ekoma longonia te mais fele mpena tolanda tout droit mboka na biso kobonga nango eza pasi te po transport na mboka na biso ekozala cher te ta transport leo nde ekomi biso babeta makolo banda awa ti zandu po aza na mbongo te soki epa chauffeur oyoka otan soki epa biso bamotar oyoka otan mais biso toza na posa transport ezala moins cher tokomema bango ndeti verseme ezalaka combien soki na bino amemanga na ba 500 verseme ekoka mokolo nini omete kosimba te verseme ekoka nango kaka réalité mo bolekaka mpe mbongo ya versement na journée te elekaka nango tantôt plutôt mais so totali bien okolinga osomba essence fo ekota ebele essence ekota 1 litre te sikotanga okolongola mbongo essence na mikolo mboka ekomi nango kokoso mbongo emonanaka supe na ndenge ezalaka te yango moni tokomi konyokama kaka boye bino nde mbokozela biso solution nini osenga na bakonzi ya mboka basala effort mpona carburant ekita so carburant ekiti biso mpe tokozala bien so carburant ekiti tokozala lese na baclient na biso toza na posa mpe baclient mpe bamataka bazalaka lese client aza na 500 akende ata quartier 1 banda Saint-Thérèse awa sikoyo tokomeme ndenge nini yalaka nango 500 mais lelo ekomi 1000 foti na biso te tozotala mpe mpo toza bato bakonzi ya mboka batela biso likambo oyo eza nango je mokie ya nango je mokie oyo batambola makolo bazoniokwama biso mpe bachauffeur nde tozoniokwama na tokosala nini yo mo otalaka likambo yango tosala ndeni na bato ya makolo bazoniokwama biso mpe bato ya mituka tozoniokwama bino kaka nde bozala biso solution mpo tokeye liboso merci beaucoup merci na sepeli bokende bien okopesanga kombo na yo Dieudonné Mulumba Papa Dieudonné, réalité za moko to solo la toyeba par rapport ya mouvement ndenge zo sala ma toyeba pe côté na bino ba Kadhafi. Est-ce que mouvement zo le ka bien par rapport ndenge za la ki liboso? Mouvement est comme bien. Et moi bien. Ko to monika na ni essence zo monana. Na ma tout de komi ko monana. Ko mi bien to na bango ndenge moko. Ko ko tela ka prix moko na bango. Bango ba tia litre 2500, so pe 2500. Mais l'essentiel todo c'est pela po ezongi todo mona yango nino ko lo ba par rapport ya ba chauffeur na biso ba trajet ezalaki ba 500 msu bazo ya na ba 1000 francs et puis ba demi terrain commis partout ole bazwa mutu mbala moko tina remoko esengeli mais ba sali demi terrain poka ba benda lisusu population mbongo nino ko lo ba par rapport ya ba réalité ba demi terrain otokoma omona na nzela ba demi terrain nazo mona par exemple Kobimao de Kimbanseke ya Kingasani transport ezaka moko soki moto akoti na kati wana akokende tina Kingasani kana na 500 mais bao bazokota na balabala bazokita ezaka ba 500 francs comme awa ati Kingasani 500 mususu alobi 1000 francs par rapport cela c'est car na ye amutos ntambuza na prix na ye awa na kini mais na mata di trajet kaka moko batu nyonso bafuta à 500 francs mais nini okolo ba par rapport au pito zobika na ville province ya Kinshasa mais awa vraiment na mona vraiment makamu eza normal te etamlo normal te mutu na mutu aza na ndenge na ye nini okosenga na bakonzi ya mboka awa tosenga bakonzi ya mboka ke il faut que ordre ezala na kina bapesa ordre ezalaka moko o mutu oyo na prix na ndenge lubumbashi ezalaka soki trajet ya 500 soki yo omati 1000 francs bakozwa numero ya plaque retour na yo bakanga nde na lubumbashi ezalaka il faut ezala mpe awa na kina merci beaucoup. Bon, en tout cas, moi, essence de matima, ils ont fait souffrir biso makasi par rapport
essence emati biso baprix na biso emati te tozonyokola biso par rapport à moto osala on elia ekonsoma essence donc po tozala bien c'est que essence po ekita po tozala mpe moi bien par rapport nde tobulaka mais ntango ozomona bandeko mosusu bazomatisa batrajet par rapport ya ndenge ezalaki nini okoloba na réalité wana bon biso sikoyo na baline na biso oyo moya komata eza te parce que mile na biso eza mile moko boye eza nakoloba eza mile moko rekile so omati prix bato bafuta te ezalama mpasi esengaka essence nefo ekita kaka po tozala bien nini okosenga na bakonzi ya mboka bon eloko nasenga bakonzi ya mboka batala makambo vraiment bapesa ngo mokongo te bapesa ngo mokongo te parce que so bapesa ngo mokongo biso ne peuple tofaire souffrir donc nzambe akota ntema na bango basunga biso ata makambo po biso apa moto misala miso ya te nasenga naliaka na moto nalibaka na moto sonde baessence ezomata boye tozokemba okangisa versement oluka so bongo essence yo en plus yo moko susu eza mapasi nzambe asunga bakonzi ya mboka bakota makambo ma batela mambo. Merci beaucoup. Merci papa. Moi aidé. Là comme do mabe makasi. Mbongo pesa na maboko te, ba chauffeur bazolela. Biso pesa zolela ba bénéfice kiti donc mystique. Est-ce que bi réalité est sali que censé mata, mazout pe mata. Peut-être crise ya Ukraine na Russie yango esali bongo puisque biso Afrique mingi to dépendaka na bango kuna. Production Afrique makasi ezala makasi dépendaka na ba prix producteur ya pétrole. Mais boni ozomona comportement ya ba chauffeur na biso pendant que mbongo amuke mati mais na ba trajet ezalaki 500 ekomi 1000 francs, monsieur ekomi 1500 2000 pe koleka. Bon nayebi que gouvernement zo contrôler bango te oyebi. C'est-à-dire bango ba itinéraire na bango eza ko dépendre kaka na ndenge abulele na mutu. Vous comprenez? Tantôt 1500, tantôt quand ndenge yelié. Alors au moment na ba midi ba 500. Transport ezalaki 1500 na tongo. Même mutuka na midi ekomi 500. Na poko ekoma 2000. C'est-à-dire ba tozo comprendre te. C'est-à-dire prix oyo ko bimela na ndaku ke nazo a transport yebani na ngote. Tantôt kokuta na transport ekomi 2000 mais yo za na 1000 francs. Là nous kokuta za na 2000 francs mais na midi ekomi 500 francs. Ezako dépendre de éviter eloko nini. Est-ce que situation ana pesa ko sunga vraiment ba imboka? Rien. Pour ba bazo lela. Ozo mona neti ngai bo soki par exemple na uti côté na banda kana limité na ye awa. Là mususu mbongo nyonso na salela ki awa. Na ko fisa pe biloko nyonso mbala moko te. Nazaka na oya na koteka na oyo ekotika. Soki soki na tekla par exemple 10 000 na ozong na ndako na kotika combien? Soki na dépenser déjà 5 000 ya transport. Alors na ndako na kotika 5 000 olia ndeni. Donc conséquence ya mwana te souffrir vraiment. Nini osenga na bakonzi ya mboka? Bon mingi il faut ba loi batiaka, il faut balandela kango. Vous comprenez? Faut ba loi eza nango bien. Mais il faut kolandela ngo. Soki ba kolandela ngo te à l'époque population baza ko profiter na faiblesse wana. Vous comprenez? Baza ko profiter na faiblesse wana. L'état il fait à la rigueur. Biso tout il faut dans la loi. Mais soki tozo respecter loi te. Allez, okoma na jungle. Zomona mutu na mutu azosala ndenga alingi ngomona ba chauffeur bisu tout. Mutu tout azosala ndenga alingi na Congo. Merci beaucoup. Merci vraiment na CP. Comme la Audrey tokuti onare boni ozomona mouvement ya transport na journal lelo. Bon pour le transport les a comme ta place au foot à 500 et comme 800 1000 francs en tout cas les c'est pelaté gouvernement de état la likambo pour na biso ba peuple to zala bien. Bon ba chauffeur les en tout cas les wana ba osala ne mabe parce que ata carburant et mati mais boyo kan le faut ezala pour to tambola bien parce que soit les côtés na kati entre biso ba client peuple na ba chauffeur na ba receveur voire même ko bunda et là on to c'est pelaté tant que to za ba congolais biso nyonso. Le lom d'abimé na 1000 francs abimi na nzela bo mbongo ngwe kokite pour na trajet oyo alinga ka sala nino kolo ba na réalité wana. Bon place wana client va au matin il faut qu'on senga na nos permission na receveur to na chauffeur. Bonde au matin peut-être ba ko sunga yo.
soki esibi te ovandi na yo. Merci beaucoup. Bon, par rapport à Limba, eza mambo Limba mambo likolo. Ba mo ebinde ba sela mambo na ba. Biso kato bara baonde ko mema biso lingi ba lingeli pour mambo Limba. Limbe mati mais transport bon na 500 mon na 1000 francs pour fixer banaté. Bon na 1000 francs on a problème. Carburant des matières va déclarer té. Et comme il a une station, il y a même ici il y a 100 000 francs, obligatoire ça va 10 000 francs l'école, le cas 110 000 francs. Comment te que le limba 100 000. Tu te éviter de qu'il doit. Est-ce que le ligne en haut pompe essence ces eaux ça la moto va au somba il faut foutre un bon est-ce que ça malam? Et ça bien dénigé na 100 000 on a kato na tali maintenant 10 000 yangai. Mais bon dénonce raté oui peut au plus no 10 000 en lobby taper na. On a posté loko wana faut kende musala pourquoi peka yango siko on peut ça pose au ndambo ke au banda cop. Mais réalité pe ya batalo ya ticket balobe za la rabino mona ba receveur obisi bombe na 1000 francs nenge pe lobeli nenge receveur na bombe mutuka. Et bon temps yo ke somba elo no somba na pui boy. O te on na pui ka esika pose l'autre. Maintenant tout monde différence à 300 200 francs mati mais comment traduire za la qui 5 c'est comme mbala moko 1000 francs. Bon. Ezaki combien le bi transfert comme 1000 francs. N'est carburant mati obligatoire faut pardon transport dans l'école pour bis besoin moyen ya vivre boni bosuka na population a mataki azaki na calcul mususu mais akomi pe na kati akuta na calcul mususu biso te carburant so ba giti carburant normal tout so litre na 1000 faut de litre na 1000 francs et comme 1500 si le comme na 3000 so 2000 combien boy. Merci beaucoup. Merci. Biso va chauffeur toujours se pélater parce que gasoil est comme mata par semaine zo mata na moment on est toujours le babouene na telemi boye carburant na mitso so koptine station o ezate bazote que la bisoté donc toujours mona passe gasoil ezo mata mais transport ezo mata te. Soko bombe na 1000 francs bakangio babi ox de prix mais carburant est commis déjà na 2400 francs déjà mais biso na mutuka soko memi na 1000 francs balobi ox de prix soko bazote la biso carburant te bazota la biso tozo mema na ox de prix parce que biso peut tozota la par rapport à mazout ndenge zonyo ko la biso yangwana nde contribution na ngai nino ko lo ba pe na réalité moko comme na ba pompe essence ça vaut somba faut pesa na moi tu que pour ba pesa yo mazout. En tout cas, surtout la plupart na changu awa na njili na biso kobanda debonom tiki ngasana suka ba pompiste bazo monisa biso passe soko sombi carburant ya 50 000 faut pesa 10% 5 000 francs soko ezate a oteke la ote deso pesa biso passe 5 000 wana ya zozwa eza déjà 2 litres carburant na katsa mutuka deso déranger biso makasi nino osenga na bakonzi ya mboka bakonzi baluka solution na likambo batelemela ba pompiste batika kosenga biso mbongo tango to somba carburant. Merci beaucoup. Et ça la biso vraiment la passe. Et ça se passe pour musala pesa ke et ça se sombe essence so zita au somba essence mais mbongo epele essence mkie. Et ça c'est menti donc to souffrir. Demain misala ça mais et ça la faut favoriser biso par rapport à essence. On a un bon essence au sombe essence mais et qu'on a été papa ndé zalaki. Est-ce que versement mati versement mati versement ça n'aura ndé zalaka. Mais ce que papa musala ndé comme ba moto peut comme bela comment souffrir. Ba trajet tikali kaka ndenge zalaki to omoni pe baninga na yo ba matisi mwandambo na ba trajet ndenge zalaki liboso. Ezaka nde zalaki ateki mpe bazobebisa mpo bakobwaka salite leta bongisi bango babebisi leta bongisi bango babebisi biloko ezomata me inte tozala lisu te tosomba biloko cher tozala lisu intere te tovivre ndeni tokufa biso kaka biloko tozala intere te omoni kala ngai lere tonduki kotika kala nomona service hygiène mpe ezalaka ezalaka su te bakipanga na bango su te
il faut batata brigade moko boyelandelaka fe batali message eza bien baleki so eza bien bafuti amande wana mosusu akobanga omona mosusu oteka pesa salite solo poubelle eza bien te suivi fo ezala eza fota bakonzi na biso fo suivi ezala en tout cas eza biso moko eza gentini ngubila te biso moko babongisi okomela mai ozicha so obwaki na nzela omeli sikre ozwi mulangi obwaki na nzela ale place ozosopa mai ya salite ozotala te place eza propre naza kosopa mai ya salite eske ekozala bien okoleka mai ya solo mai ya zei biso moko bapeple eza mo bakonzi ya mboka te biso moko nde toza kobebisa mboka nini ereprochaka yo ntango nyonso ozotekela bato biloko otiki beteni na oyo ya nzoto libanda boye nasalaki neti motoki mulunge yango natiaki boye motoki emini nanga libanda insécurité mpona biso ko makasi kokanga kolanda tozala makambo ebele badeshe salite na kati na barègle baperte blanche na kati bakaleson biloko bakotumba ngo apartir ya poto kuna baponi ya bien batieli biso omona bakaleson mosusu mpenza omona mpenza bizarre mpenza osala eza te osala